C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. Homme, femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino li sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi, puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata. Et bien, la réponse est là, mon pembo, télévision, sobozi, occasion à Kolanda Info, Lingala Journal, il y a peuple pour la peuple, tika et teto fongola, il y a lundi 4 octobre 2021 pour la Kota Sabino, dernier chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé qui ordonnance, il y a prorogation, il y a état de siège pour la 9e fois. Et ma pandémie, a Pessibino va détailler les marques. Nasima ya première lecture, Oyo ya ko proroger état de siège, na province ya Ituri, pena Nord Kivu, et pas ya ba honorable. Député Yango et Salemaki le sous lecture Yami Balé na niveau ya chambre haute ya parlement sénat et pas wapi ba honorable sénateur bazwa ki explication et pas ya ministre ya makambo etali justice pe garde de sceaux atali saki bango ba avancer ya ndenge na ndenge oyo ba FRDC bazali ko sala par rapport ya ko poussa ba groupes armés nyonso bazali ko semer terreur na est ya République démocratique du Congo mingi penza na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu bo simba ke mokolo ya dimanche 3 octobre nde ezalaki ngala ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye bana ko signer ordonnance pour na ko promulguer yango état de siège oyo et kotimba la moko na application pour na 9e fois bo simba ke porte-parole ya chef de l'État Kasongo Mwema Yamba nde alekaki na radio-télévision nationale congolaise RTNC na mokuse pour na ko annoncer yango et koti déjà en application bana ya Ituri pe ya Nord Kivu et sengeli bayeba ke gouvernement azali ko beta tolo pour na oyo etali sécurité na bango nyonso wana ezali ko talisama na état de siège oyo ezali ko za projet ezali pambate ezali pour na ko permettre ba FRDC bako bana ko sala mosala na ndenge ya kitoko. Dans ce premier tour, le Premier ministre Jean-Michel Sama, nous connaissons Kienge Ayamba qui na audience week-end et l'équipe dans la primature directeur général de la société pharmaceutique Pharmakina, monsieur Etienne Erni, détail et longo na Anamon Pumpa. Kosilisa na ye masolo na premier ministre liboso ya bapandi sango patron ya société Pharmakina asepelaki makasi na occasion oyo epesamelaki ye ya kokuta na farafara na premier ministre pona kopesa ye explication ya secteur agricole congolais oyo eza tiré na culture ya kenkina nzete oyo ba écorce nango eservaka na fabrication ya kinini pe ko présenter na premier ministre parti stratégique ya kinini ba écorce ya kenkina culture nango pe kotalisa ye ndenge RDC aza na 80% ya potentialité mondiale ya culture ya kenkina oyo evalorisaka davantage secteur agronomique par rapport ya ba secteur mususu ndakisa na secteur minier. Etienne Erni a estimé que industrie locale est bénéficier na protection pour na ko transformer localement kenkina pour na ko
kopesa ngo valeur mosusu na ngonga oyo po ba étranger pe ba bénéficier nango po na kinini na bandike ezali malamu ya ko présenter partie stratégique nango biso lokola ba transformateur ya produit oyo awa na mboka lokola industrie locale tolingi davantage ko générer ba capacité supplémentaire pe kozwa protection oyo a signala ki lisusu ke entreprise na ye e bundi mingi po na ko lutter contre paludisme na RDC et longo na produit na ye kinini depuis 1960 oyo a promettre kozala bon partenaire pour la République kasi ya pasi ezake bazo disposer davantage quota ya matière première oyo lelo oyo ezozala exporter na étranger oyo ezako kende na marché exportation na baku moko ya mikie oyo ezako sala que ba perdre na secteur oyo ngambo ya premier ministre Bosengeli koyeba ke azalaki ouvert na masolo oyo pe atalisi ke ba problème na biso ako traiter yango na 5 minutes te kasi na bandi ke a noté essentiel pe naza rassuré na discussion oyo tozwi na premier ministre. Na oetali actualité bo simba ke ba confession religieuse ba se mettre kaka d'accord te na masolo na bango ya samedi 2 octobre ndenge hérité mapinde mi atalisi. Bakutanaki mokolo ya samedi ezali banani ba membre ya ba confession religieuse 8 au total dans centre interdiocésain na commune ya Gombe ezalaki lisusu pona ko continuer masolo na bango par rapport ya makambo etali désignation ya candidat na niveau ya bureau ya commission électorale nationale indépendante bosimba ke Christophe Mbosonko Dampwanga président ya chambre basse ya parlement apesaki bango lisusu délai ya suka 72 heures oyo esengelaki ba différentes confessions religieuses ba vanda lisusu pona koyokana enfin ke babimisa nani akodiriger seni pe nani akosiéger na niveau ya plénière bakutanaki au total 8 kasi na suka ya masolo na bango consensus moko ezalaki trouvé te après 6 heures mobimba ya masolo eloko moko ya malonga ebimite na kati ya masolo na bango boye ba point de vue ezali toujours partagé na ngambu ya 6 confessions religieuses oyo ba se retrouver kuna église de réveil ba musulman ba kimbangiste ba salitiste ba église indépendante pe misusu bango batalisi ke position oyo bazwaki mikolo eleki kaka yango nde esengeli etikala des confessions religieuses c'est-à-dire ba église catholique pe église protestante bango esengeli bayeba na kolanda bango pamba te bango nde bazali majoritaire zokande point de vue oyo ezali partagé te na bandinga ya SCP ya Senko bango na ngambu na bango batalisi ke esengeli masolo ekoba bakomi nanu na suka te boye miso ya batu nyonso ezali kaka na ngambu ya ba confession religieuse komona soki mbumanini ekobota makuna après 6 heures ya masolo oyo eloko moko esalemi te boye poso ezali kobanda peut-être solution ekoki kozala trouver entre temps mikolo ezali koleka. Na éducation bosengali koyeba ke rentrée scolaire esalemaki lundi 4 octobre 2021 kasi ministre ya EPST mwana mboka Tony Mwaba alansaki yango kuna na ville ya Mbuji Mai hérité mapinde mi Stéphane Skandi. Ministre ya EPST mwana mboka Tony Mwaba azali sur place na ville ya Mbuji Mai epai wapi alansaki bongo année scolaire 2021-2022 ezalaki bongo na avant midi epai wapi atambolaki na école ya ndenge na ndenge na ville ya Mbuji Mai sur place ministre ya EPST Tony Mwaba alansaki pe message pour na ba élèves ba enseignants pe corps nyonso ya République démocratique du Congo afin que bana bayeba na kozongela nzela ya mateya ba enseignants to ba responsable ya école ba fungola ba porte ya école bana bakende condition mon côté ezali exiger pour na bana bazongela nzela ya mateya ministre ya EPST Tony Mwaba asukaki wana te alobelaki pe likambo etali ba revendication ya ba enseignants alobi l'état à l'alité ba revendication nyonso ya ba enseignants et cause la prise en compte kasi bazali kotambola malembe alobelaki nanu moi eloko ebakisami lokola 40 000 francs congolais na enveloppe salariale ya ba enseignants nyonso oyo etikali et cause la prise en compte mingi penza na budget ya année 2022 oyo gouvernement azali ko préparer pour na ko améliorer ba conditions ba enseignants ministre Tony Mwaba sepelaki makasi bisika nyonso ya tamboli komona ke rentrée scolaire ezalaki effective bisika nyonso na République démocratique du Congo bana bazongeli kelasi na ndenge ya malamu.
Eneka ezalaki prévu rentrée scolaire ezalaki effective lundi 4 octobre na RDC malgré timidité nango bolanda constat oyo anemone pupa Francis Kanza lokoka basaleli. Ndenge kaka ezalaki prévu rentrée scolaire lundi 4 octobre 2021 kasi constant sur terrain ezalaki kaka ndenge ezalaka lokola momesano mokolo ya liboso ba bleu blanc bazalaki vraiment visible te na babalabala il fallait que compter bango na misapi na quelques écoles ba enseignant ba se présentaki ndakisa awa na complexe scolaire Philadelphie awa na quartier Matonge et pa wapi ba lobaki na micro ya Info Lingala rentrée et c'est bandi bandi lelo bino mo bomoni classe saison l'ancienne invitation et pas ba parents nyonso oyo bazo garder bana na ndako ba ba ke classe saison batindi la biso bana essayer bandi bana ba bandi déjà temps à perdre ezate envoyez vos enfants c'est la qualité ici. Timidité à rentrer et ezalaki presque partout na ville province ya Kinshasa. Peut-être au courant de semaine, nombre ya ba élèves et komata na ba différentes salles de classe. Pe ba parents ba bengami kotinda bana na classe pona ko éviter ba retard, surtout que rentrée de classe et salami na mois d'octobre au lieu de mois de septembre. Botinda bana noki. Désormais, RDC à cause de l'ordre national des ingénieurs Yangonde et justifia qui conférence moko et seulement qui week-end et le kina istapona kolobe la proposition il y a loi il y a organisation et fonctionnement il y a ordre des ingénieurs dans la République démocratique du Congo héritier Mapinde mi Stéphanas Kande basala qui na conférence wana na compte ya Info Lingala. Institut supérieur de techniques appliquées IFTA Kinshasa bazwaki honneur week-end eleki ya koyamba président ya chambre haute ya parlement ya RDC honorable Modeste Batulukwebo ezalaki na cadre ya deuxième conférence organisée et pas ya commission ya suivi ya accompagnement ya proposition ya loi portant création ya organisation et fonctionnement ya ordre national ya ingénieur ya République démocratique du Congo Oni na Mokuse directeur général ya IFTA Pierre Kasengedia Motumbe a prononcé qui mot ya ouverture pour na kolobake RDC et koki ko vivre te soki ba ingénieur bazalité ezwaki maloba speaker ya chambre haute ya parlement Modeste Batulukwebo na discours na ye alobi boye na ba ingénieur sans bino tokolobela industrialisation te sans bino ba ingénieur RDC ekozonga na antiquité sans bino ba ingénieur tokokokate ko transformer biloko oyo ezali bride abwakelaki directeur général ya IFTA ba flair ya ndenge na ndenge po na gestion na ye oyo ezali susu ya kodute te pamba te depuis que Pierre Kasengedia azwa gestion ya IFTA kimia pe stabilité et kota na établissement oyo boyo kayemoko honorable Modeste Batulukwebo ndenge alobi na lopoto reconstruction de notre pays. Et plus particulièrement ces dernières années, depuis que le professeur Kasengedia est à la tête de l'ISTA, il faut sauf si on est de mauvaise foi, on va reconnaître qu'il a apporté une touche appréciable quant à l'organisation, quant à la dispensation des cours, mais également quant à donner, à faire respecter l'ISTA. Parmi les intervenants, tout le monde qui conseiller, il y a chef de l'État, na matière et infrastructure, David Moukeba, tout le monde qui paye honorable, Ngoï Kassange, honorable Bernard Kayumba, Bangonde ba initiateur, il y a proposition, il y a loi Oyo. Bosimba keba question, il y a ndenge na ndenge et tunamaki, penasuka honorable Bernard Kayumba, Eli ya Lukunga, mokwe ba initiateur, il y a proposition, il y a loi Oyo, alobaki boy. Makanise yaki na biso mibale po ete to pesa lokumu na ba ingénieur na biso ba tongela biso bandako ba salaka préservation ba courant na ba mécanicien na yango to ko senga na ba collègue na biso ba député banso
parce que la minute loi est déjà programmée dans la session en 2021 septembre. Donc, tu as causé la plénière pour loi on est débattu pour que Bisso Basso Toyeba n'a décortiquer article par article pour voter en go. Nangambo ya honorable Kazos Kasindi yepe a inauguraki 5 ponts oyo a uti kosala weekend eleki na commune ya Kisenso ezalaki na présence ya président ya assemblée provinciale ya Kinshasa elongo na CG ya IDPS Héritier Mapindemi Emeka Chimanga bazalaki kuna na compte ya Info Lingala. Bana ya commune ya Kisenso batondaki ne sengo na ndenge ya kosakana te weekend eleki po na inauguration ya ba pont oyo honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph député ya commune ya Kisenso asalelaki bango bosimba ke pasi ya population etushaka etango nyonso lokola azali bongo molobeli ya bana commune ya Kisenso asalaki misala ya kafu sombele suka ya bisanga ndenge kaka balobaka jour ya inauguration nango ba autorité ya ndenge na ndenge bayaki tomonaki président ya assemblée provinciale ya Kinshasa Godem Poika Dima tomonaki be présence ya secrétaire général ya Union pour la démocratie et le progrès social mwana mboka Augustin Kabuya ba député provinciaux ba notable ya Kisenso pe batu ya ndenge na ndenge commune ya Kisenso ezalaki envahi na ba différents quartiers population akamwaki komona ba geste ya boyi yemoko honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph azwaki maloba pona ko expliquer sens ya eloko ye asalaki nyonso ezali kaka na souci oyo azalaka na yango lokola molobeli ya bana Kisenso amona bango bazali ko vivre na ba bonne condition na mbala moko secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya yepe azwaki maloba pona ko féliciter honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph na mosala monene ye asali ezali vraiment na idéologie ya UDPS le peuple d'abord parce que celui aux kansa petit peuple oui, effort il y a gouvernement provincial ou bien effort et assemblée provinciale. Voilà. Les efforts personnels d'un député provincial. Ça osa na motema mabandenge nini. Puisque pour ndenga sala ngoko. Et le bamite ke batu bakoleka ka batu ya IDPST na bawo na boy kotanga bakombo bakoleka. OK? Boyina mbala moko riban symbolique et katamaki et pa ya yemoko honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph oyo azanga kite kotalisa esengo na ye pe population asepelaki nyonso ezalaka malamu kosala eloko oyo population akosepela ba pont oyo honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph asali na Kisenso ezali eloko ya koencourager azali moto ya maloba te azali moto ya misala Kisenso mobimba esepeli moto akoloba azali société mokonzi ya Kisenso ezali Kajos Kasinzi Mafolo Joseph. Compagnie africaine d'aviation CAA a tiré bas prix ya kitoko na Airbus A320P A330 pour ko permettre motonioso à voyager na ba condition ya malamu. Michael Bristoto leader na mapata asilisa luxe ya avion atia complexe ya avion mopandi compagnie aérienne o etika voyage na défaut pour akomise yango eloko pamba bondimelanga que à travers bavion na ye mokwake Airbus A330 Airbus A320 pe à terre quel que soit rang social na yo CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond prix ya billet engaye neti kaka nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye ana tina koka mingai na nzoto te pour na ko voyager on peut femme d'affaires commerçant politicien ba responsable d'entreprise ba enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CA boukeli ba prix ya billet ni melanga que complexe ya ko voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable CAA atieli bino li sous 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus A330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus A330 P2 fréquences na Airbus A320 et s'ilité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi pe après midi
CAA osaka boepoa nini okomisi ti ko voyager na Congo profond na first class veut dire première classe masolo esili luxe pe noblesse ya nyama mais na Congo profond mon côté na terrain CAA mfumu ya mapata. Président ya parti congolais socio-démocrate Mwalamboka Basile Olongo Pongo abetaki tour na ville ya Lodja na province ya Sankuru epai wapi population ayambaki ye kitoko. Héritier Mapinde. Président ya parti congolais socio-démocrate Mwanamboka Basile Olongo akitaki na ville ya Lodja mingi penza na province ya Sankuru epai wapi ayamba maki na ndenge ya kosakana te botala bino moko marée humaine oyo bayaki a partir ya aéroport ya Lodja pona koyamba moko na bango ndeko Basile Olongo honorable Basile Olongo oyo azongi lisusu na ville ya Lodja après kozala kuna mikolo eleki tango azalaka vice ministre intérieur population atondisama ne sengo na ndenge ya kosakana te etuluku oyo ekamwisaki batu boyoka ndenge bazali koyemba. Nambala moko bazwaki honorable Basile Olongo à partir ya aéroport ba aveni minene nyonso na ville ya Lodja etondaki na batu ba memie na chipoiti esika bakomisaki ye pona kopesa discours na ye eloko nini honorable Basile Olongo abombelaki population ya Lodja boyoka ye. Nous sommes venus vous voir pour regarder aussi l'état de ces salles de classe, voir dans quelles conditions les enfants étudient. Donc ce qu'il y a ici, qu'on voit les salles de classe et qu'on voit comment on peut faire. C'était la dotation de tôle, c'était la dotation de l'honorable Charles Pongo. Vraiment nous remercions l'honorable pour ses pas et honorable Charles Pongo, député provincial de Lodja. Moi personnellement je vous remercie. Bwina sima kopesa mwa message epai ya population ya Lodja batondisama kine sengo na ndenge ya kosakana te asukaki wana te alekaki pe na école moko epe sombolo ndaki de banda soko epai wapi ayaki kotala eta ya école oyo honorable Basile Olongo atambolaki po na kosala constat asololaki na corps enseignant azwaki ba doléance na bango pe aprometaki akosala quelque chose po na école oyo et former batu ya ndenge na ndenge kasi mingi bazonga kate pona koyeba eta na yango lelo honorable Basile Olongo asepeli alobi akozanga te kosala quelque chose à partir ya ba doléance oyo azwi. Bosimba que séjour ya honorable Basile Olongo Pongo na ville ya Lodja ezalaki séjour moko riche en couleur bana ya Lodja bakamwaki pambate apesaki bango explication ya ndenge na ndenge ayokaki ba doléance na bango bamimoni penzake molobeli na bango na ville ya Kinshasa ata bango kuna te bavotaye kasi lusu na ye eza na Lodja na province ya Sankuru pambate azali pe mutu ya kuna esengo ezalaki makasi ndenge bino moko bomoni. Na cadre ya ko permettre bana ya ba personne vivant avec handicap bazonga kelasi kitoko nde Asbel la Naomi oye kambamaka na coordonnateur national nango Nes Lutete bayeba kisolo na ko kabola bana na bango ba fourniture scolaire nyonso esalemaki weekend eleki na présence ya Tom Mwabi. Batondaki na esengo makasi ya koyamba bakadre ya Asbel la Naomi oyo ekambamaka epa ya coordonnateur national nango Mecenes Lutete oyo bayaki kopesa ba handicapé ya quartier 7 Njili sourire oyo depuis 2021 ebandi tina ndenge ezokende kosila ata moto moko te apesi bango yango. Mecenes Lutete ayaki kotalisa bango vision ya Asbel la Naomi oyo ezawana pona ko apporter assistance na 3 catégories ya bato ezabongo ba personnes vivant avec handicap, ba drépanocyteur na ba personnes vivant avec albinisme na masolo na bango. Mecenes Lutete atalisaki na ba handicapé ndenge bazali utile na société na yango esengeli ba se sous-estimer te. Coordonnateur ya Asbel la Naomi a profitaki lokola azali un bon papa ayaki maboko
kopamba te amemelaki plus de 96 enfants ya ba handicapé ba fourniture scolaire na micro ya Info Lingala boyoka coordonnateur ya Asbel Naomi ndenge alobi lo ezali mokolo o elingelami pona bana ba milengela mape malamu pona bozongi kelasi na bango. Voilà, alors tokanisi malamu tomoni ke pona bozongi kelasi ya bana ba handicapé ele kamalamu il fallait biso ONG la Naomi Asbel la Naomi to memela bango soutien na biso to memela bango eloko nini oto ko pesa bango pe sunga bango pe bazonga kelasi te yango na biso la Naomi Asbel to memeli bango ba kaye to mel bango ba big to mel bango biloko nyonso na ba sac biloko nyonso tu o esengeli pona bana bazonga kelasi to sepeli mingi banda kutu nde tovandi boto mona ata moto moko ayeko pesa bano ata bakaya ata nini te bomoni bino moko bana bitike bana bendikape kozwa na biso eza pasi tomoni te donc biloko ya liboso mpe ekaye oh god ya liboso ekotela bandako kaka oyo ya bino boye kopesa biso oyo tomoni yango ezalaka nde boye Asbel Naomi mwana moke kasi kosto mikolo kutu obimeli eza nango ebele te kasi oza kosala ba œuvre ya bato oyo bakokisa déjà plus de 10 ans. Asbel Naomi kende liboso moka koswa koba boye nde ezalaka sunga population nde ezali lolenge na yo ya kozalila boumela. La région Bosengeli koyeba ke église de Saint au Congo mingi penda assemblée des saints de Kinshasa baza ko célébrer fête monene ya Pâques oyo bafongola ki yango dimanche 3 octobre après clôture nango ko salema dimanche 17 octobre na mama na likambo ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église et longo na basali na Nzambe ya minene. Stéphane Skande apesi bino ba précision elima Yahweh salam Yahweh salam Yelelelele balinga mikati na nkolo ndeko mwasi pe mobali kati na Kristu Église des Saints au Congo Assemblée de Saints de Kinshasa Université 83 babengisi bino na mama na fête de Pâques de l'Éternel oyo ekobanda dimanche 3 octobre pe clôture nango ekosalema dimanche 17 octobre 2021 du lundi au samedi yango ekobanda kosalema de 16h30 à 19h30 pe dimanche nyonso de 7h à 13h boya koyoka pe komona Jésus-Christ na dimension na ye monene ya évangile de l'Éternel botuninga mama na likambo ezali nini mama na likambo ya fête de Pâques oyo ezali ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église grande fête de Pâques oyo ekozala animé na 14 basali dans Nzambe ya nguya totangi apôtre Josué Kasanji apôtre Florent Bongenda apôtre Emmanuel Tumba docteur Pichu Bosange docteur Josué Kamba docteur Pierre Lokana docteur Alain Touzi docteur Israël Kalaki docteur Jacques Mutombo prophète Namson Chibasu pasteur Blaise Lokwa pasteur Idriss Boigna prophète Gédéon Kibonga boya bino nyonso na fête de Pâques de l'Éternel oyo botuninga adresse ya Assemblée des Saints de Kinshasa Université 83 ezali wapi kuta bango na avenue Université numéro 83 Yolo Kapela D quartier agricole na commune ya Limete tika tata Nzambe pe mwana na ye ya bolingo Yesu Kristu bapambola bino shalom Poto ya kitoko na Congo ezase moko protivap oyo équipé H2 za la mokolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Yukuta
diami diamingeliami na bakongo diamingeliami na kwatere diamingeliami na bandundu diamingeliami na kasai katanga diamingele na kongo se diaminge mama mama na banga ninyo diaming ezali olingo changer buye te ku changer te bana na bisuna diaming bamesana diaming lia otonda bosokoki tokomi na suka ya journal ya peuple mpo na peuple merci mingi na Igor Ntingi oyo azalaki na nsima caméra journal ezalaki monte epai ya ingénieur Christian Kiangebeni mpe Aimé Kachimanga kaka ndenge na mesana koloba info lingala ezalaka supervisé epai na ye moko héritier Mapindemi bandeko botikala malamu ngala bino tokutani mokolo na lobi kimia omabota mabino au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata.